Bandeko oyo eza mwa analyse eza neti boza likambo etali politique mais eza politique te eza likambo etali peuple biso na likambo etali Zaïre aya bandeko po mokonzi ya mboka ya Zaïre asali likambo ya monene likambo asali bomoni yango na bamedia te awa na poto elakisami te mais eza likambo ya monene vraiment eza na bato ebele awa na libanda basepeli nango te mpo nazala clair donc yango wana fo naloba ngo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonnette mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mokonzi ya mboka ya Zaïre azwi ambassade ya Zaïre ori ezala na Tel Aviv, azwi ambassade atie yango na Jérusalem. Donc awa na libanda bato ebele basepeli nango te neti bandeko na biso ya bamisilema surtout bandibu bamoni ye traître mpo kolongola ambassade kotia yango na Tel Aviv te kotia yango na Jérusalem bapeye ebele ebangaka to eboyaka koluka makambo eza neti tolobi ke Jérusalem ezali ya baisraélien eza ya bapalestinien te bongo mais bon bato ya libanda basilika te wana penza ezointeresse bazairwa penza te bien sûr eza likambo ya très important mais oyo ezointeresse bazairwa mboka futur nango ekozala ndenge nini futur ya bakoko bana oyo bakobotama ya Zaïre bakovivre ndenge nini surtout Zaïre ekozala toujours na maboko ya bazairwa to ndenge nini alors bandeko ezali boye mokonzi ya mboka ya Zaïre kuna pe na Zaïre bafungoli ambassade ya Israël mokonzi ya mboka ya Zaïre relation pe ekomokende bon nayebi te soki nakokoloba ekomokende bien nazonga nanu mwa nsima bandeko nazongisi makambo nsima te me bolanda mokonzi ya mboka Zaïre akoma mokonzi na bato oyo balingaki azala mokonzi na mitema na bango balingaki ye te balingaki toujours mokonzi ezala Joseph Kabila akontinue to mokonzi moko auta bisika bango balingi me na motu na bango na makanisi na bango balinga penza mokonzi Félix azala wana te balinga ta moke te loba ezala ta Moïse Katumbi balinga bongo me batalaki kao oyo ezokende na Zaïre batalaki peuple modele apreparamaki batalaki bitumba ekozala penza tour oyo opesi mbwa allié batalaki police ya Zaïre na armée ya Zaïre ate eza na bainfiltré
ata bango bakontrolaka yango me majorité baza wana bambolombolo baza kaka bazairwa. Donc ntango peuple akorevolte bakotire na peuple te, na ebandeli bakotosa mibeko bakotire, me ntango peuple akozonga nsima te, antuka bakoyeba ke totika mpo tokolala na site, bandako tokolala peuple azalaka kuna bakoboma biso. Ndenge bomona kaka ndeko mwasi oyo abomaki combattant Rossiu, boyebaki mbala moko avandaka na Kasavubu na ndako na ye. Donc soki ezalaki révolution mbe ndako wana batumbi yango mbele babomi ye na famille na ye. Mais lokola ezalaki moma ya calme, peuple arevoltaki te, ezalaki différent. Mais sikoyo selon bato ebele na baservice secret na bango bayebaki turo penza peuple akomarche te, me bakosala makambo oyo nano esalama te. Kawo total mboka ekotambola te. Bano ya mike mike mpe bazalaka na mabulu batimuna bamine bakotimuna te. Kawo ekozala total, alors toyebi ndenge tokogouverne te, toyebi mpe ndenge tokoyiba bamini te, tokosala likambo moko te. Donc ndenge président oyo eza selonga ekozala nango makambo ya lokuta, ekozala nango verité te, mais ezali analyse, ezali hypothèse selon ngai ndenge ezalaki. Alors hypothèse nanga eza bongo, balobi totia mokonzi oyo, batia mpe bomona bato basepela kimia mpe ekota lelo. Donc balongola posa ya koboma ye te, e balongola kutu posa na ye te aza na pouvoir te. Mais lokola sa komi, alors bakalikilaka deja liwa na ye ekobotela biso nini, bakalikilaka te kokontinue na ye ekobotela biso nini. Liwa wana poto nazala na bino clair selonga, basalaka tu ezonga ndenge ezalaki na epoke ya Joseph Kabila. Ata Joseph akozala président te, me ezonga bongo, balia penza na kalme tu, bamema biloko na kalme tu, baniata peuple congolais na kalme tu, voire même basumbela chaque peuple na mutu. Alors modèle balukaka nga na yebi te mpo nasalaka na service secret moko te. Mais lelo oyo bomona na kati ya Zaïre todokoma na baélection, ambassade ekomi na Zaïre ya Israël, na Kinshasa ekende susu wapi, na ndimi te na Lubumbashi, ata na bazaïre. Alors so ekomi bongo na China, fo koyeba bango bien Israël aza na contrat na Rwanda no ya kotindaka ba-Hérétien, soki ba-Hérétien soki banani, bato ya pays oyo bazalaka entre Somalie na Éthiopie, batondi na Israël. Siko Israël barefugie wana apesaka bango mbongo, batindi bino na Rwanda. Lokola mpe bazalaka mwindu, baza mpe na mitu neti Paul Kagame, automatiquement bakoma ba Rwandais. Rwanda mpe yesa bongama atindaka bango na Zaïre, apesi bango bangombe, bantaba, bakemi niembo, bakomi babanyamulenge, balobaka deja Swahili. Alors sikoyo Israël lokola komi na ambassade pa na biso, donc po atia ambassade ne wana, po biso totia ambassade na Tel Aviv te, me ambassade ya Zaïre eketiama na Jérusalem, eza na ntina bandeko.
eza na ntina moko symbolique te me ya bafaire ya bacontrat ya makambo basigné. Donc c'est possible bairetier mpe babandokende Rwanda te bakoya direct Congo to eza nango mpe bongo te to kaka balingi coopération bachange modèle ya komema mokili obosana te bamalien baburkinabe baniger babengani bafrançais oyebi bien ke babisika ebele bakoma okipa yango. Donc bobosana mpe te ke mokonzi ya mboka akendaki na Russie, mokonzi ya mboka akendaki na Chine. Ntango akendaki na Chine mpo aluka barelation ya bien mpo na Zaïre. Donc koluka barelation ya bien mpo na Zaïre na bachinois elakisi importance mingi tokende kote kuna topona bato balingi biso, baamerikain balingaka biso te, communauté internationale elingi biso te, bakisa na Israel eza bongo. Sikoyo ntango akendaki na Chine mokonzi ya mboka batieli tapis rouge. Ntango bayaki balobaki bakendaki kaka makambo moko agricole ya bilanga, makambo moko ya baaide, me alobaki makambo basololi te. Me ata alobi te batelefone oyo asalelaka eza ya bakongole te mbakre yango, eza mpe bakongole te baingénieur bakontrolaka yango, eza ya mindele. Mindele wana bazala balibane, bazala bachinois, bazala soki banani, fo koluka batravayaka mpo na banani. Eza te mundele soki aza libane atravayaka mpo na balibane te. Ekozala atravayaka mpo na basénégalais, ekozala atravayaka mpo na bafrançais to mpo na baaméricain. Baaméricain ya balibani bazali, bafrançais ya balibani bazali. Ndenge mo bomonaka na Iran bakangi iranien moko, me baaméricain balobi bokangi américain mpo aza américain, bongo te. Sikoyo mokonzi ya mboka makambo oyo akenda kosolola na Chine ata bombi yango, atati yango secret bongo asalela yango, me bato bali na baservice ya makasi si bayebi makambo tu asololaki na bachinois. Bayebeli yango na bachinois te, mpo bachinois makambo na bango ebombamaka mpenza mingi. Bango mpe bayebi ke mpo na koluka bayeba pa bachinois ekozala pasi, me bakoyebela yango kaka pa ya mokonzi ya mboka ya Zaïre. Si bayebi yango tu na biloko aliaki. Alors place wana nde ekotinda bango baresone, balobi moto oyo tolinga te azala na place wana, azali moto yango tokanisaki zoba, me makambo azosala koleka Macron, koleka mbuta bidon. Do soki kuta azalaki mokonzi ya États-Unis to ya France, mbele France ebongi, mbele makambo to ezoleka boye te. Do aza mayele koleka biso. Alors lokola bamoni mokonzi ya Zaïre aza mayele koleka mikonzi na bango, bandeko nazokosa te, nazobakisa pilipili me nazokosa te. Félix Tshisekedi président ya Zaïre aleki bamikonzi wana mayele. Bamikonzi wana mosu azobungisa mémoire, bato bazosala place na ye, bato mosusu neti so totali kuna na Amérique, Obama mutu aotravaille mingi ata longwa, bato mosusu baotravaille, me Tshisekedi azotravaille ye. Bato na ye baconseille bato mpe baloba, Vital Kamerhe mpe baoloba, me ye
ayebi yende mutana ba décision pe ye mutazo solo la kuna tanga kenenge na Chine ba yebi penza ke modèle azolobela aza sena makambo azolobela amayele siko bandeko yango wana makambo balobi tika to welela po Afrique ekokende boye na Afrique bamboka to Afrique oyo eleki yango eza kaka Zaïre ya mibale Angola Israël France Belgique bosala makasi kuna na makambo ya Zaïre banglais bino bozala kaka kote kuna na Kenya Rwanda bopakolaki ka manteka Uganda bo négligé te po base na biso eza kuna baamerikain basololi mikolo oyo na Angola basala base na bango na Angola donc elingo loba tolongola influence oyo ezalaka na Angola po biso na Angola ngai kaka nga papa robo naza susu na Angola biso na Angola nyonso toza nango presque 80% ya résistance po to réussir ti lelo ezali baris na bakibe liboso portugais atonga bandako po portugais atonga penza Angola oyo nyonso bozomona Angola ezokoma kitoko eza kaka kobongisa mais portugais atonga penza Angola na bule aza kotonga Portugal kaka na bule teke o tikana tonga ngo te eya mboka bato mwitu te na bule penza eza Portugal atonga ngo tonga siko guerre ebebisa tozobongisa ngo nde mpe tozosala biloko ya sika alors bitumba to tobundi grâce ya bariche yango Angola elonga siko tobanda kobunda na banani na UNITA te wana eyebani na UNITA abanda kobunda kaka na nord ebandaki mpe na 85 na 1985 première attaque ya UNITA na Makela du Zombo na mboka bazombo kwa mboka bazombo eza Angola te eza Makela du Zombo boki bien esuki du Zombo mboka ngo kombo nango Makela du Zombo elakisi ya bazombo po bocomprendre muke ebandaki kuna babandaki mpe bazombo alors bandeko menase lukabinda kunene kwandu kubangu bakote kuna bitumbaki makasi kuna bomona mundele mutabunda mundele penza sud-africain po koyoka na information balobaka te tobunda na UNITA bakendeke direct o inimigo sul-africano o inimigos sul-africano donc information bandi minduki bandi papapa balakisi ennemi na biso sud-africain biso mpe kuna totia bakibe na bangole bitumba avansa na mbongo mpe bien signé aluta continua et Victoria est certa donc bitumba ekokontinue victoire eza ya sire na école primaire mpe batie balivre ebimi bakomaka te lipa moko plus lipa moko egali combien te 1 plus 1 égale 2 munduki moko plus munduki moko égale 2 minduki donc bana banda école primaire nakosi te bozwa balivre angola ya kala bokomona batie mama ananas te bagrenade banini banda école primaire moto to banda kotanga mwana to kisoda okomi na 18 ans kisoda tina 35 ans mpo na mbongo bakoma bien bitumba ekokontinue wana tu idéologie ya baris na bakibe
grâce à baris na bakibeng angoleza oyo eza lelo minduki ya baris bakaminio baifa bavelera bamikamio bozomona oyo bapesa oyo eza na Ukraine ba 40 kano wana biso na Angola ezala kala belicoptere Puma ezala kala arme Angola ça fait déjà plus de 40 ans bandaka indépendance banda 75 tango babitumbu ebandi baris batya penza minduki ya kosakana te do barisi minduki na bango ebunda na Angola na minduki ya ba américain na compte code sud ya Sud Afrique donc na kati kuna na sud bomonaka kuna penza baroketa somo eza kobeta minduki ya mike te ya somo bandeko ya mike te bateatre oyo te oyo tomonaka oyo barwandais bakoti bakamio moko ozo epine toboki kamio tikali bawana te na minduki moko ndire balokotaki yango wana te baminduki mpe oyo basoda ya Zaire lelo te davance boza na arme te so bazwi munduki moko ekotaka oyo yaka na chargeur ya nzungu 240 bal balobi tala eloko asomo to wana biso na Angola wana tozalaki nango na bandako azoloba verité na bandako barisi basopango na ndenge kosakana te donc na Angola ezalaki mpe communisme donc influence complet eza ya Russie ti lelo bangolais batangaka na Russie même na guerre oyo bangolais bazobunda na kote ya Russie bangolais babunda mpe na kote Amérique na Irak na bamercenaire so boyebaka te bangolais sikoyo Angola eza pays ya kosakana te soka batie base ya baaméricain kuna ata bino moko réponse ezani donc géopolitique nde ezochange mais lakisi te président ya Zaïre bazali toujours mposa azala wana ta mosusu moment nde ekoki tokoinstalle biloko na biso kuna tokokoma mpenza pire camarade na ye mpo akende kaka na maladi so natuni bino Mobutu akufa na nini bokoloba na maladi bongo te parce que botali mpe badossier maladi mais soki batiaki ye avant kutu ntango ye azoyeba te akomi ananu bien mpo bandeko baprostate bamaladi wana ewutaka na maladi mosusu mais biso toyebi ke ewuti mpo kobima na basi mingi to ewuti mpo na likambo te o mpo na age nazali to wana bato ebele boke eti na bavillage bakomona bakoko bakomi na 100 koko moko te azobela prostate baza te mais biso wana po tokoma ntango okomi na 50 fo batala yo bien sûr bato ya 50 ebele baya nango mais batio na maladi mosusu surtout bascanner wana bomonaka wana yango moto ebotiaka bino bamaladi ebele yo otuna nga batiango ndenge nini nga basala ngaka baexamen kasi bakotiela ngo na examen saki batuba eloko kaka balaser wana yango moto kosala makambo alo bandeko panda nge eloko na koloba président Antoine Félix Tshisekedi panda nga na koloba fo nazala clair na kobomba te sikoyo mpenza akomi mpenza bien a danger nalobi yango clair ngana likambo ya kobomba te bakamarade oyo aza na bango sikoyo na ndimi te baza mpona kosala bien selon nga oyo eza hypothèse na nga analyse na nga mais eza réalité te
Ezara hypothèse nga la lobby. Eza même pas révélation. Eza même pas malobatam bikudi ni ya papa nganga. Ezara hypothèse. Analyse. Vraiment penza. Vrai danger. Yango e bandi. Ki camarade ya mokolo esimbaka te. Esimbaka nango mpe. Karine mokonzi na bakamarade pa mokolo ezosimba. Mais danger, Karine mokonzi mpe akaka na danger. Mokonzi ya mboka Faci Beton. Po Faci Beton, moto akosa liboma te, peuple wana ta marché contre ye. Peuple ndenge azosepela na ye alinga ye makasi. Kozala mokonzi ya mboka, tango peuple no elingi yo. Ata hermo bazotumbola yo. Mais tango balingi yo bazomona moto akochange yo na bango te, sepela. Tout d'abord bapere na biso na bandako. Topesa bango bakombo te. O Serif. O tala ye. Mais nana kolinga bachange ye. Papa ni na papa voisin. Mingi baza te. Presque bato ebele bakolinga te. Ndenge pe ezali. Président Félix Tshisekedi na Zaïre. Ta mosu ye moko pe ayebi bolingo wana te. Mais bato baye kosala neki camarade. Bayebi ke bolingo bapesa ke na bana mboka na ye. Bana ekolo Zaïre. Oyoyo ata longwe. Bakolingaka moka famille na continue. Doto uzana problème. Foto koma penza bakamarade. Biso tango tokolia ye tokolele longo. Mobutu kuta zala roi Zaïre. Tie mokola kufa. Mokile yebi ye azaka camarade. Ya Jacques Chirac. Jacques Chirac parlait là. Camarade Nanga Kei, c'est mon ami. Un grand ami. Hey, ami abete eloko. Tala papa Robo. Azala méfiant na batu nyonso banda botama. Moto ba kotala kalobi, papa Robo. Babete eloko na moto ayebi pemeno non. Moto na moto ayebi. Kezalaki eloko te. Ezalaki nde papa Robo atia bamitambo akosakana te. Oyo eleki bamitambo. Davos botunaka bango te. Po oyanga bakoloba na bino de moka balobaka. Même ba ex na ngai. Totali mama ya mwana nga na France. Bosu bomona bengi ngai na kombo musu te. Abenga nga chéri te. Abenga nga pete mon amour. Ata tozo seka. Ata pesinga bisou. Abenga nga na kombo na nga. Robo. Ata bolobi yo mwana muke bozo bengi. Robo. Soka benga robo te. Abenga nga kombo mususu. Lucifer. Boka kombo. Abenga nga même pas démon. Lucifer. Bongo siko mutleti ngai. Yo vani no na ndako zolo baki. Papa Robo. Babete elo. Kota na mitema moko moko. Ya bato zolo babetanga eloko. Na yo petango kobima. Oganga mbala moko. Lucifer. Orgenga na zananga. Lucifer atango alelo te. Ya tango akala Lucifer azaki bien. Gentil. Na mupanza Yesu. Na mupanza Nzambe. Ngana za oya bien. Ya tango akala. Ya tango alelo te. Me bango bamona ngane ya tango alelo. Alors oya likama mokonzi ya mboka na biso. Mokonzi ya mboka na biso. Faci Beton. Président Félix Tshisekedi. Mwana Zaïre. Kinois. Mwana poto. Pas au travail très très bien. Na très très bien go. Azu ba camarade à sika. Ta musu payé par outil la bango ba piège. Ta mba koluka ba beta ibo ba sala boy. Ba kutana kana makambo yo. Ba kutu ba kutana nango na via papa Robo. Pe ba kobenga inani. Ba kobenga nani. Epa. Tem que ser assim. Estás embora fodido.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.